la lolenge autant la boucle na ça vino ete ba boucle mingi voilà préface to introduction to avant propos o ezali maloba ya bandeli. Alors sikawa na komeka kotangela bino préface ya boucle ya charte et puis na komeka osala mo synthèse na lingala oyo na sosoli yango tozovandela yango na Christ Sendo, tozovandela yango na Dan Kiyambu, tozovandela yango na Merdi Matelenge na ngai moko tokosala vraiment étude ya page moko na moko po toyeba eloko nini tokoki komemela bino po ete bososola malamu. Mais mpona lelo toyoka na préface. La relève sociale ne pourrait se faire qu'avec ceux que sont désignés comme des hommes de valeur. Notre humanité subit une forte mutation des anti-valeurs, d'une insolence caractérielle, de l'immoralité, de la dépravation de mœurs, du libre arbitre, où chacun est le maître de son destin. L'homme de valeur doit se faire découvrir et s'identifier au moyen d'un mode de vie, d'un genre de comportement et d'une manière d'être dans la société qui les différencieront des autres. Ces moyens sont, en effet, ces valeurs oubliées qui se retrouvaient dans le temps chez ceux qui étaient désignés comme des évolués. De là, la grande nécessité de refaire l'homme des valeurs. C'est ce grand souci qui anime ces jeunes auteurs, Grégoire Mondiou et Christ Sendo, qui, dans leur projet consistant à rechercher un profil pour l'homme des valeurs, ont rassemblé environ 1000 règles de comportement constituant une charte de bonne manière couvrant 37 secteurs de la vie en société, à savoir les règles de la politesse de base, les remerciements, les excuses, les souhaits et cadeaux, les salutations et présentations, la tenue vestimentaire et le paraître, le maquillage, le regard, les conversations et entretiens, le maintien du téléphone, le comment se comporter à l'égard des aînés et des supérieurs, l'attitude envers les personnes vulnérables, l'attention envers les malades et les personnes hospitalisées, l'attitude à l'égard de la femme, comment se comporter à l'égard des piétons, l'attitude à l'égard de l'invité ou de l'hôte et au domicile, les bonnes manières à table, le comportement dans le transport en commun, la manière de se comporter à la réunion. L'œuvre continue dans l'exposition des règles de conduite au cinéma et dans les lieux de spectacle, aux lieux de culte et de deuil, ainsi que pour le respect dû aux morts et à la convenance dans les cimetières, dans les sports et les jeux, et à la piscine, dans l'ascenseur, sur la place publique, à l'égard de la nature, pour le respect de l'environnement, dans la lecture des livres et de la rédaction des courriers et autres documents à l'égard d'un bien emprunté. Ces jeunes auteurs, qui méritent des encouragements, ont montré dans l'avant-propos, l'introduction ainsi que la bibliographie sélective, leur originalité et le courage de mettre à la disposition du public un guide des bonnes manières dans ces manuels de politesse et de savoir-vivre. Il faut oser et rêver. Le lecteur qui aura consacré son temps dans l'exploitation de ces lignes ne sera jamais déçu. Frère Gilbert Nakaosa Kabemba, professeur à l'Université catholique du Congo. Alors, on a une préface. La préface où on a monié de Moutoua Komaki Yango. Les alines de Bonabiso Gilbert Nakaosa Kabemba. Oyo azali molakisi na bobongo ya catholique na Congo. Alobi ete ezaleli na biso na kati ya société esengaka mwa banzela ya kolanda. Parce que na société tovandaka biso moko te. Wana ezali kososola na ngai en général, synthèse par rapport à ndenge na tali malembe. Alors bososoli na ngai ezali ete na communauté na société tovandaka na baninga. Alors esengaka lolenge moko boye ya kozala po ete lisanga na biso etambola malamu.
lolenge wana kosala yosenga botosi na bizaleli ya malamu. Sikoyo bandeko na biso yango wana bakonstate ke na basosiete na biso bizaleli ya malamu mpenza ekiti mpe botosi ezali so malamu te. Yango wana nzela ya buku oyo bazwi bapoint 37 37 na lingala na kotangisa biso banombre vraiment nayebi 1 nayebi 1 nayebi 20 nayebi 20 nayebi 37 nayebi 27 mais tukumi satu nzambe naluka 37 na lingala ezoya te. Donc ifo natanga yango mpona mona yango eza mpona tanga yango mingi te. Bandeko tokanisa na lingala wana nde tokosala na lingala.